Coco, Espebas, Nyata. Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambendengeso. Mon ami Gaël, Miloïdjo, Ya. Merci, Matondo Mingi, na Rolanda Kabiso Ndengana Dobala Bino toujours. Merci de nous suivre. Merci na Rolanda Beto Bisikaina Nyonso Benokele Benekena Rolanda BBFM, le parfum de l'information objective, la 106.0. Merci na Baina na Rolanda Beto na YouTube BEBFM. Merci na Baina Rolanda Beto na page Facebook. Il y a radio BFM. Merci la Beno surtout merci Beno ke Roulandaka émission ya Beno Stop Maladie Bolandaka émission la Beno Stop Maladie émission les gaga tous les mardis de 19h à 19h45 et le vendredi de 18h30 à 19h15. Bonjour à bien netolo ba toujours Stop Maladie émission oyo et Stop Akaba malade na bino nyosotu oyakaka lombangu na Stop Maladie oyo ya Alexis Mustapha Magola, monsieur l'ambassadeur, monsieur le notable Azali awa présent parce que nazalaka ngai morote naza toujours accompagné na papa docteur. Bonjour papa. Bonjour. Bango nyonso baolanda biso na ngai oyo matondo mingi epai ya kolo oyo apesi biso pema pe tukoma na ngai oyo pe tibabanda kolandaka biso ete na émission na biso émission na bango nyonso mbote mingi ekoma bisika bango bazali bango nyonso donc émission na biso émission na bango bapesa biso 2 minutes 3 minutes nde tulobaka oyoka biso eloko nini tozoyebisa yo po etali makambo oyo na santé na yo donc tuza assemblée na bino kaka. Voilà, docteur, tous ensemble, on a Monsieur Francis, on a bien gagné Papa Francis. Monsieur Francis est là, c'est le représentant valable de l'association Stop Maladie ici à Pondouar. Bonsoir. Bonsoir, moi chasseur, Zongi aussi Matondo et pas Mokonkolo, Nandenge de Aouti, Kokom Sabiso, Namokolo Alelo et Ndenge aussi Tokomi Awa na Bibi EFM. Voilà, Ndenge Tokomi Awa na Bibi FM, donc Tozalara 3, donc vous comprenez que Ngaïm Monté, et puis avec le docteur et l'assistant, le représentant valable de l'association Stop Maladie. Je suis pas seul, je suis avec Ardèche Kombe à la technique, Yendemto Azo Bongisa Babibende so bozuna zo koma okati banda ko nabino so mwana chasseur azo koma okati banda ko nabino so ki mwana bakalinga na makangando azo koma okati banda ko nabino grâce à Ardèche Kombe. Félicitations Ardèche. De l'autre côté il y a technique. Alors les lots tozo lobela ko bikave eza masolo na tete ko lobela ka eza pe masolo ndembo te to lobela ka masolo maimatali santé ne ba lobi Stop Maladie. Voilà, Stop Maladie ba stop ka malade et puis to ko s'expliquer pour comprendre avec toujours des témoignages qui vous permettent de comprendre un peu ce que l'association Stop Maladie et Salaka Okati ya Stop Maladie. Pour ne pas me répéter. Voilà, merci beaucoup. Ton côté déjà au Katiama Solo, Ardèche de l'autre côté. Du nouveau à BBFM. Yassika. Oui, du nouveau à BBFM. Ardèche de l'autre côté au Kotalela Oyo surtout Etaleli technique Bakoto, donc ce que pour ça moi mouké de l'autre côté na biso ah ouais ça là vraiment bien. Alors donc Tozali na Papa Francis est-ce que ko pesa biso adresse au moto tout azora mona waka moto moko alobi nanga moko na wa trop Stop Maladie mais ben pesa aussi ba adresse trop mbangu. Voilà, donc to banana malembe et ça là bien. Merci moi chasseur biso Stop Maladie tozali awa pona ko bikisa na ono setali babokono oyo
nyonso bokono en dehors ya virus. Donc biso association Stop Maladie tozali na 22 ya Reine Ngalifou. Reine Ngalifou ezali na sima ya Monogram oyo ezali na avenue de l'Indépendance arrêt Sokaf. Na arrêt Sokaf wana soki outi fontiete kita na arrêt Sokaf poussa na moke okomona nzela badalet oyo wana oyo mabiso na quartier Muyonzi okomona rue Reine Ngalifou. Outi Mawata la même chose kita na arrêt Sokaf zonga mwasima kota na nzela badalet banderole na biso ezali aussi ya kokangama na singa na rue Reine Ngalifou numéro 22. Ba contact na biso ezali 05 518 08 54 06 673 24 09. WhatsApp Nabiso, tozali na plus 243 81 038 54 76. Biso Stop Maladie, tozali na Pointe-Noire, tozali na Brazzaville, tozali na RDC. Na Brazzaville, tozali na 80 ya rue Bakukuya, croisement Marien Wabi na Potopoto. Ba contact na biso, tozali na 05 588 67 42. RDC, bo kota na WhatsApp na biso, bo benga biso, toko situé bino bisika ba cabinet ya association Stop Maladie ezali. Voilà, donc mama inge na meko demander mon adresse, ngimeko adresse, ngimeko mana aresukaf, singi na katuka na mpaka, ngina katuka de l'autre côté mpaka, ngina kuiza ngeke luta foncheche ngeluta ngimase kuiza are musbage bokla ka sukaf avant nge kumana china hôpital ya Congo Malembe ngeke tala reine bokla ka sukaf. Na sukaf lenge garete ngeko na mwanda mbungeke tala Canal Plus, ngeke kutela Canal Plus et na Canal Plus ina ke kulumba na nge tala Canal Plus et puis ngeke tala Monogram et ngeke kota na banzila ina badalet ina ngeke kutala na droite yange ngeke kota na dona manima kaka ya Monogram ngeke kutala Stop Maladie ni kuna ngeke kuma kuna ou ngeke kubokila na 05 518 08 54 mama ngeme kulumba ngeme kuzonza kubeti zonza kambangu ngibani ukutala muna kokila yayi betimizo bon me bandela yao malembe yake fona kubaka numéro bien yake le 05 518 08 54 et que les numéros il ngene kubokila et ngeke kuzwa association Stop Maladie ngebe ka adresse na kaka na manima ya Monogram. Donc kaka na manima ya Monogram parce que kuzwa manima Monogram ngeke tala inzoina banderole ke kuna ngeke tala ba ke yambaka du lundi au vendredi ngeke kuzana 2000 yange ngeke kuzana 2000 et samedi na dimanche ke vana ka 1000 francs. Papa Francis le numéro na vibreur pour que to solo la kitoko vraiment et ça là vraiment bien. Merci na binoni ce tout reçoit témoignage en entendant de l'autre côté tout bon sa technique kitoko et que ça va bien. Témoignage. Ça va maintenant ma fiole. Ni malade kaka avec bakimbe vona ba tension nyosto bakolopathie ni no kuzawa. Etanga me quiz awa tangu bya me yambange betu ye ba yambange awa wa faso ya lutilak. Alors là ya bien ba me yamone bien tout ça là ba me docteur me salmon ba examen tout mais parce que mon aussi ba traitement mon ban vraiment talaka ça va puisque mo bana la lever pongi yambo tumbote commencer là moi pongi maboko si mo bana nangula avec faso ya commencer nangula tension aussi commencer diminuer. Mais comme tension a commencé à diminuer, manganga, pas que na ça toujours, il y a que na salamoi bien en dessous, non? Ok, il y a que ça effet. Mais façon que na zonza awa, pas tout temps pas que na puisa awa, pas que na zonza, pas que na puisa ben mbogo pour que quelqu'un puisse témoigner na maladie. Est-ce que mon malade puisse témoigner aussi? Il y a que le vun. Il y a que le vun peut être wakat na ba pang aussi de fanga tal pang banda tambour le venga metala anu basin nangana. Ma façon kon, c'est mon aussi l'hôpital me coin de
Mume kwa sauce après ba mele mutala communiquer ina mume quiz na Madame mo ya me bandange tama o kaba mo ba jouri ya tangue me quiz. C'est ya banda mo tang. Mume tambulo si mo anda. Nous avons final big mo côté de na papa Alexia wa mo quiz telle position mo quiz quand même ça va. Mais comme ya banda tamia len mané se veka aussitôt. Donc malé me na kwenda. Mais Nathan vient de demander qu'il y ait un bon façon. Parce que ce papa qui nous a que c'est vrai, le docteur Alexis, il y a tous les mecs qui ont demandé qu'il y ait un bon mingi. Ah, on a demandé qu'il y ait un bon mingi. Et on a fait ça là pour foutre un bon. Il y a un fouta ya au catch, on a fouta kanda, on a fouta fouta. On fouta le catch. Car ici, on a un pécian. Mais on a un pécian. Si à quel point on peut aussi, toujours dans quel pèse mon cas traitement. C'est quoi afanda kawapi kombo na yona ngana bana kana makayabu comme nanga mama Ambroisine mama Ambroisine ngeke vanda na makayabu ko bakiswa neza ba comprimer za bwala maintenant ba manganga yingi ba me pesinge awa est-ce que ya vanda ka ba comprimer ou bien ba iti ba me pesinge ba de ba bidon ou bien ba bouteille ya ba manganga na ko kunwa o wa façon yake ba komprime be kama ba iti ya bwala ba mesala ngeke tuna maza ngeke kunwa yange yaka matin soir ka parce que yake ka komprime yake façon komprime mais yake be komprime yake kama ngaba iti ya betu ya bwala kwa robini ne pona msusu na wa façon ngeke na zonza ka samna au centre il y a association Stop Maladie il y a docteur Alexis Montomo moko zonzi ba pang si be land parce que ben quiz italien ben quiz state aussi. Parce que mbongo bungbe zaba na bloquer na kwenda na usuma nganga trop awa ngeke quiz ngaba pesi nge manganga façon ngeke noa nyos tunge mo singe za façon ngeke pesi ya ifuta. Alors tozala ki wana na kolanda témoignage mama wana uchi ko témoigner et amiko to bana bapangi beno quiza tala et papa docteur Yum tozala ki na ye sur place au mona ki ninga elaki to kapeyo loba. Bon, merci mingi na kanisi na banzi ete bayoki mama wana nenga uti kutemanye apesi témoignage na yemoko e zali kolobete apine pana ukiati zeko ketishitukina mpi mambo mena mambo kibeni mudiamu tumoneni tata nkuka tutayambila munandinga nchi yani tayangala munidiaka tutayangala kibeni kiesi tata muno mansangaza mabugangi bukatedi tata fonderi kuna pari wotawa mbote aku ketikolele malali naye donc to bandi batetema ndinga uti kutemanye yango yo ndo mona lelo auti kutemanye donc azaki nzote zalaki malamu te yango ndazo ebisa ba mususu bino muza muzoyo kanzoto malamu te mokenda bisika mususu te muzolo kabisika ya kukene muzomona te boko mabisika tuzali epa na biso nzamba usunga autia maboko mukubika sans problème ba cérémonie ezate o tukupesa bakisi kendo mirango boyi na 0 ere ba na côté ya cimetière sala boyi rien donc nengo kenda kana hôpital nyoso ba minga nyoso ya mindere nde pa na biso ndo kuya oye kutukupesa bakisi kuza soliso pena yo pesa sango pena batu mususu o bazonyo ko bana malali epa na biso batu nyoso ezala mobali ezala mwana moke ezala mutu mukolo ezala koko donc bango nyoso tuzoyamba bango sans problème yango ne nazobisa bandiko na ngai na kanisi ete nzoto tango ezoku boya okusala musalate okenda bilangate na lobaka chaque jour okende birote donc na lobi boye moko mingi ndemo kuti kuloba ndemo kuti kuyoka temayazi wana samedi dimanche eza ofere 1000 francs à fils examen nyose eza ofere donc moko mingi ndenge muzoku yawa na moni donc muzoku mona souci muzana ngo ya nzoto na bino na kanisi na banzi te batu mingi baleki liboso na biso baye awa baosala bino na vante na nzoto na bino donc epa na biso tango muzoko yoka ba musoba zoka ni sa eza ndenge moko te koma bisika tuzali ozala na fana ya kundima tuzalo kola mususu wana te okubika sans problème yo moko za na fana ya kundima ozala neriki nayo okubika pe okupesa témoignage lokola baninga nde bazote mwanyi.
Okobika sans problème, peut regrouper sa témoignage, le rôle baninga bazo témoigner, ngeke kuniaka. Ngeke kuniaka, vaso mama ina mekozonza vraiment moke kuenda kuna. Donc voilà, donc il faut vraiment être là. Et Papa Francis on était la fois passée sur les aliments. Il a bien repréciser encore ce qui nous rend un peu malades, ce qui font que la ming et puis à côté il y a docteur monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Moi, un chasseur, na bilumu me luta ou bien na mikolo oyo uti koloba toloba kike makambosi ya kolia ezokopesa biso si pasi na banzoto po parce que tozokolia bilia tozoko répéter pratiquement parfois même aliment ozomona ke lelo mwasi ou bien yo mobali olie cuisse de poulet lobi lisusu ozongeli ka iloko wana donc biloko tout ozolia eza biloko moko ya surgelé donc biloko ya congelé ezala ba poisson ezala ba soso ezala biloko nyonso wana eza mwa pasi c'est pour ça tozoloba tozonga nano aussi na biloko na biso oyo tolobi tokoloba ke bandunda oyo tokoloba ke tozoko bokola na mabele oya biso moko mais moi pasi mosusu aussi ezali pona nini pour parce que ba fumer aussi tozoko salela lisusu ba fumer oya makasa oya biso moko te ya zamba ou bien ba kwanga bato bakoma ko utiliser nini bazoko ke no zwa ba engrais bazoko salela bazoko ke no zwa ba biloko oyo nini soki grèche bobenga kango oyo zo uta na brasserie bazoko salela bilanga donc biloko nyonso wana boka il faut toye baka izaba biloko ils la bateau bazo utiliser biloko ba tabac tout voilà ça quand même bien non papa ndenge na lobby ezala ba tabac ezala ba soso ezala ba ngulu na ndimi teke nani moto oyo aza na ferme awa na Pointe Noire oyo aza kokendo azolesa bangulu na ye ou bien aza kotika bango bakende ou bien na mwa ba bisobe wana bakendo olia ba potopoto ka ya pamba ezali pasi. On va revenir chez le docteur. Docteur, la semaine comme vendredi, de lundi au vendredi, au yambi ba cas malade par exemple, on a exemple au yambi du lundi au vendredi. Donc par exemple lelo na tongo na semaine où ils allaient quel baka au eleki mingi. Bon, merci mingi na kanisi tuzoyamba baka mingi penza ya ndenge na ndenge tulobaka sauf sida ebola coronavirus tuzoyamba batu bazoya batu bazana hemorrhoide ezo tungisa batu tuzoyamba baza mingi gastri wane stoma bazokuya baza mingi ba prostate bazokuya donc batu ya ndenge na ndenge bazodia epa na biso tuzokuyamba batu tozongana na gastri wana eza dû à quoi tango batu baona mona na zana gastri estomac ko expliquer bon so yebi ndenge ba gastri wana ndenge ezokuyaka makambo ozomona lokola ba pondu ndenge ndeko papa Francis akuti kuloba chaque jour ozokulia ba pondu wana ba madesu wana tout ça donc ezo compliqué mais papa Francis a lui maramba ba soso mais madesu pe bopi mele bisongo mais c'est que ko changer kaka ko changer bilia au régime et ko ozalate lelo madesu lobi olie gaou na poko lisusu olie madesu ozo c'est ça dit biloko kilo wana nyango wana tozonga pa docteur pona mapa wana lususu wana ba loso wana tout ça donc eza biloko wana ezo compliqué mingi côté na mais finalement docteur koliaka nini c'est likamoni wana yo tango zo traiter bango na lobi boy tango ba sisi traitement na bango bon kolia biso to boy si batu bali ya biloko te bazo kolia sikoye sengeli bali ya bilia wana lelo o changer lobi kuna o changer eza koloba chaque jour zo kolia na iloko wana ezo compliqué mingi ezo kopesa bagasti wana donc ezo compliqué donc tango eloko ezo kota kuna gas estoma wana eza na ya kunikana ni wa banani wa nekota na estoma na kaka eza donc ezo compliqué kaka donc tango azo kulala wana ezo compliqué ezo sofie donc mwaye ezalikite ezo pesa wana moto na motema tout ça ezo tobolatina mukongo tout ça donc ekomi gastrite benza acide eza mingi suki esili nango donc esenge tupesa bakisi ezongisa basuki nayo na estoma nayo poti oyo kabie. Voilà, poto quoi bien, tous on de l'autre côté encore parce que na association Stop Maladie, ba malade ba yara ba omoro et bango temps bazulo biko ba ko rendre grâce pour les docteur le barake bango bazana traitement mais nzambe nem taper ça qui maele wana et bango pe baroya ba le ke soko ozana na foi okobika tolanda témoignage. Qui m'engage puisse sala awa na association Stop Maladie. On me kuisa mo vandi landa rapport ma sango ya docteur la beno vandi landa na radio
Nikuna mkuze zabisa na keto munu fingila munu mbasi betuke kwenda kuna na kutali kuna. Donc kustal kwa donc depuis ben kuisa awa yamekum na ben déjà ba ngonde ikwa ubye ba minguli ikwa ben me banda déjà kukuskuswa manganga kote ya betu. Ni kaka semaine mosi betuke kuisa na ben awa. Kaka semaine mosi. Et wa façon maintenant que me tala nzutu ya kentwangi. Déjà changement déjà metal changement. Kentoni yandi ya mtuke ya kufanga nange. Yandi ya imefana muna. Mais yandu vanda bela wapi malade. Malade, il va dire donc moi il fait moi il couche ce qu'il fait. Malade, il joue tout nyos. Maintenant, façon de me couiser, awa ndamba beto na association. Je me couche ben association ou me couche manganga docteur et pensa ka vraiment différence. Différence, il y a la différence. Et maintenant, talu ya me demander ya mbongo ya. Mais ya que talu ya kusalisa babatu bapanga yandi. En tout cas, talu ya kusalisa bapanga yandi. Donc talu mosi ya ki ya mbote. Talu mosi ya bien. Ça me ça sans ville. Mais wa façon ngeme futi la mbongi na ndabo docteur. Mais même mbogo ya mukani ko devateti docteur kakandambo mais yandi bapesa mu manganga. Mais personne banganga. Donc traitement na bunu ya manis. Traitement bunu ya manis. Mais déjà na yini semaine déjà mu metal manganga ne pesa betu ina déjà metal changement. Adam fani lambela mun dia café, adam commencer lambela. Adam commencer lambela. Il commencer lambela. Susu moi sakasaka ba moi bangombe. Vraiment. Mais wapi faut membre ngelen zone la beto association stop maladie. Et là il y a des docteurs mutke na yamaka ben association vraiment continuer façon na kusalisa mapange ben. Et nous continuer façon jambe ka aider ben, jambe ka salisa ben. Na kusalisa mvila. Muke futuka ndamu ya mama ben me quiz na papa ben kuwa betu na radio maintenant nge mutu ya kufa nzutu wa faso maintenant nge na talama ngena kutala maintenant nzutu amono ça va par rapport na ba jour nyoso meluta mais na ba jour yai mu vanda mu le simve kima mu le tambulu vete mu akaya de simve mais awa de pour mu banda kunwa mangangi na tuka mukena kulala bien pongi peke na kukuiza mu vanda pongi kelve mukela makia pongi kelve mu le balu kufe kwa mu le balu kufe kwa. Et puis pourquoi na toilette mu le sala mimi une semaine muke kwenda ave usala toilette muke kana inzo moya kukwendi kelve mitina awa ntuka sava tuka yakenda kusia mesimba mukena kukwenda na mena kuzonza ben wap quartier ben mekatuka ubi awa na Pointe Noire wap côté ben kizanza betke vana na 7 d'année na 7 d'année kumbo ngema kumba munu bumba Cécile Luzolo na Luzolo Cécile Wumba et papa kumba ya ndina papa Brinche kai yake sukaka na papa Brinche papa nza oblige mais baba chaka ke na sonzaka ke tant ben façon que na demander ki ben ba mabunusi ya ben que na sonzaka que ba ke na pesa ben peut-être moi quelque chose ou bien moi pata pour que ben zone ba mambu ya ve betu leve tu kuizaka awa betu kumaka betu mekuma betu mesadisi be examen le betu manisa kusadisi be examen betu vuka fete betu vanda vena kima me betu kuzaka kutadisi tete nde nzutu sambe kuzaba yiki kena kukwamisaka munu le betu metadisi nzutu me mama maladi metalana sa mu mesala munu ba opération de plus de 5 fois ma malade ngoina yake simba ka ya uve mais me kuiza metale ba mesadisa munu examen maladi nyoso metalana ale deke betu vutukaka betu mezo ama quelque chose après betu me kuiza ame bak beto ame pes betu nganga ale de point pesa betu nganga ya chibubu antuka mu metala nzuta munu différent par rapport na ba jour mais tout à fait nganga ina ya de me pesingi parce que ba yakaka kina penser que betu kina pesa ka beno ba iti ba bouteille ya nene ukoni kusala na inzo ni mwa ba manganga ina faso yake ba iti ou bien ba bouteille ou bien ka mwa kisi ya ba poudre ya betu kina pesa ve ke ba kisi ka ba poudre ke pekete ko ba nene mais moi ba peka ka faso ya fie la responsable ya village de mal donc bango mutu ba proposer que to beta concert merci beaucoup maman en tout cas betu metonde ben kutonda be ba yino sime pikana na nganda ba yina ben mezaba ke na kuisave yina ke na ba malade ikiben ke na service na ba mukana na tasango na bapangi betu que vraiment metu ko betu mekatoka
et tu m'as vraiment changement le bouc que kuna donc bene bapangi donc bapangi awo mukana tadaka bapangi muke pe na mama mosi ke na munu kuna anzonza na munu ke mangudi munu pe fale musoso mbongo kamumezwa mbongo faso mukivumu ke sala munu ngeke ko bik munu kuna sa muza ave kuna mezwa mambo fe munu pe kana nzutu me bonjour voilà tolandi wana ba mama wana munu simoki nata mama kaka mama ina osimezo na ba ke beto si moi mama ina et que dans le beto zo beto na tangue est-ce que mama wana ye déjà o balobi ke faut ba memaye bo ayena note na kanisa kukoma azana nzira ndenge babetela ke mwali solo lisolo kitoko donc azana nzira kukoma alors to biso peto kalisolo na ba bazolanda biso ezalaka ndenge nini. Comment ça s'est passé au traité ndenge nini bon merci mingi na kanisi na banzi ete bayoki ndenge papa yenda uti kuloba pen mama lobi azaki mobali naye bayaki na mama wana tangu bayoka ki information na biso baye tosali ba examen na biso totali mama etazalaki na ngonde kunanga zalaki vraiment gravement makasi kufanda zofanda te ngongo naye wana donc mwaezalite ndenge bauti kuloba ye asali ba operation lokola 5 fois malali wana esira kate ba donc elingi lususu bazongi sa operation kaka donc ozomona ba malali kaka wana badulere kaka esira kate azonyo ko mapenza ndenga bayuku bauti kuyoka ndenga lobi kukende na wese azokende te kunena zonena te donc ausala kola ini semeni mutu azokulia tsiko tala kaka ba maladi na bumuna yo wana problème ndenga komye pa na biso to sala examen to pesi bakisi donc sokoli ba salite nyoso na nzoto naye mukongwana abandi kufanda malamu abandi kusala misala abandi kulambira na mobali na iso yoki mobali na lobi abandi kulambira ye biroko babiri abandi kulambira ikakatala kaka yazai kukokate kusala misala ya ndakote donc yango zo mona ntuzo bisabane ko na biso tangu mwana beri yo mwasi na ya beri atayo beri bino nyoso muzaba beri na ndako mayolala ezate muninga tangu azokolera kulala te donc yango nazo bisabane ko bayoka oyo ndenge bandeko bazote mwanye pena bino zana malali nayo ya kauza ya mutima makasite ozo solution na nzoto nayo peki miekota ye mama moko yuti penda ndenga uti kuloba lobia ntuka awa moni akuyebisa ata na muninga mama mususu aya aye pana biso tuzwa tupese batetema donc nenga moni palaporo nenga zalaki abandi kulala azai kulala te abandi kulia abai kusala mwa misala naye mike na ndako naye palaporo nenga bandaki ini semeni wana donc tupesa ki deuxième kiri wana na nenga yaki bazalaki na mwandambo muke ya mbongo bapesi tupesi bango tukuboya te tupesi bango bakisi bazongi tusuba lubya wana tuzana mwaete bafuti biso nano le tupesi mwa deuxième kiri wana ndaki inango amera bakisi biso tusunga kabatu tuke kupimira yo kisite ozomona tango zangi yaka okata kirite ozangi tuyebi ozangi tango eza kuloba ndenge na kukeni kuna nakosa ye na zangi apesa kisi ya pamba na biso bakisi wana ekutaka musika makambeza mingi tusa nda kutuzofutira wala dio tuzosola poti moyo kabiso mboya tusunga bino tuzofuta tu makambo mingi donc esengeri musunga biso na biso tusunga bino po tukende biso oyo mukoyo kopesa biso ekusunga biso tu continue kaka tukanga bisakate okomye pa na biso bakiseda ezate tukomye bakiseda omoni lokola tuzukubima lokola bavantire okoma kona kisezate okoma kona skisezate nangona lobi bande kona ndangai bokoma boya oyo nyoso za nangona maboko pesi tubani kupesa batetema tulobaka shaki kusali examen eza kubika te osali examen yaka na eloko na poshi ande konanga ndenge na yoki malali na ngai naza na posa na banda nengo katilinga mongo oyo naza na ngo sur place te nyoso naza na ndambo oyo naza na posa na banda susi na biso pe na yo banda tetema pe ozongo lobi awa na moni savoir tu continue kili na yo zo futa mbongo na ata male problème ezati ozana mbongo na nyoso kaso pesi tu pesi kili na nyoso mala moko mususu akosala kabongo yaza na mwaete oyo musuza na mwaela opesi mala moko tusidani tupesi bakisi nayo okoyi kusalirango na kanisi na banzi nazomona lokola papa Francis alina azana yakubakisa. Non, mais comme Tolobi moi ebele, bato bazo comprendre peut aussi autozoloba, mais dans zoloba boya kabisika autozali, c'est que moto parfois ko zo biso na katikati.
topé sa base adresse. Merci beaucoup ndenge docteur amoni na komoko lenga awa po parce que posa nanga ezaki ni wana fo baye ba esika biso tozali et toyambaka bango ndenge nini ba kisi o topesa bango ezali ndenge nini po tango bazoyoka examen ya pamba il faut nyonso wana sito yenola bango nyango na kozonga na mokuse na koloba na bino biso tozali na arrêt SOCAF ngambo kaka na arrêt SOCAF okomi wana leka na nzela ya sima o epesi bokongo monogramme toza na 22 ya rue Ngalifuru ba contact na biso tozali na 05 518 08 54 06 673 24 09 WhatsApp na biso tozali na plus 243 81 038 54 76 na Brazzaville tozali na 80 ya rue Bakukuya croisement Marien Ngwabi na Potopoto ba contact na biso 505 588 67 42 na lobaki awa fona ya nolabino biso to yambaka ndenge nini na association Stop Maladie to fongola ka ba porte na biso na 7h30 tokangaka 17h30 mikolo lundi jusqu'au vendredi ba fiche na biso ou réception na biso to yambela kabino na 2000 francs mokolo ya samedi dimanche ba futaka 1000 francs tango basali yo fiche ba pesio numéro donc ticket na yo oyo la qui sa ordre d'arrivée ce qui yaki moto liboso bien moto adzomi ça veut dire que docteur pour ayamba yo il faudrait ayamba nanu bato o ba yaki liboso na yo avant okota epanaye tango koti epanaye eloko liboso akozwa yo tension na yo asilisi tension il faut ayeba poids na yo tango koyeba poids na yo après élection na scanner tango ko na scanner moto ko détailler ma malade nyonso oyo scanner akola yo moko mokolo nzoto aussi na docteur bozawana ce qui yo o confirmer que effectivement ndenge nazako bela ndenge nazako mona na nzoto nanga ezali ndenge wana docteur sikoyo apesi yo kisi akopesa ni ordonnance wana oyo ayebike malade na yo ezali na kisi tant kisi wana ezoko coûter tant pour parce que atata to kende na pharmacie oyo azoko bela lino kisi ya lino eza na talo nango kisi ya matoi eza na talo nango donc nzoto na ya moto ezalaka na biloko ebele donc chaque loko elukaka kisi nango donc nyango omonaka docteur tango kopesa yo kisi wana nyango donc tozali na ba malade nyonso ezala moto azoko bela malade andeke ezala moto azoko bela lino asthme koso donc ndenge ka docteur auti koloba awa biso eloko tozala nango kuna te makambo oyo etali ba virus ya ba sida virus ya Ebola virus ya corona kuna tozali te okende ko simbo si kisi na yo obeli malade mutu okomo olongola bilamba na nzela epa na biso moto oyo olongoli bilamba na nzela soki oyeo epa na biso tozala kisi te oto kopesa yo po olata lisusu bilamba donc nyonso wana ni yango wana tango si omoni ke oyepa na biso mai ya nzoto ndenge tolobaka alfo moto oyo bazongisa ye mai biso tokozongisa moto mai te oyo wana nyonso ekendeki nini totindaka aussi na ba hôpital oyo za agréé na ba makambo nyonso wana donc voilà à peu près tant on a zako lenga biloko na ngana le bakisa voilà biloko linga ko bakisa tokozon totika na témoignage tokozon après bon nakanisi papa Francis esengeli apesa bato adresse bien po ba mususu ba yebisinga kuza monogramme mibale ba mususu bazoli kaka bazokile na monogramme mususu kuna siko esengeli ba pesa adresse ba préciser bango SOCAF pesa ka moko SOCAF mena ba lekina SOCAF bana ba monogramme mususu eza kuna donc SOCAF et puis bazo pesa bango référence Canal Plus na monogramme kuna Canal Plus eza témoin to tanga pe ba komona mingi to zongela ka ba adresse pour parce que docteur alengi ke oyo bazo ko yeke pa na ye batelanga na te rapidement voilà donc biso tozali na arrêt SOCAF ezali tango outi fontiete o mati donc o komi na arrêt savant le cas arrêt savant kita na arrêt SOCAF na ngambo oyo okomona Canal Plus na ngambo mususu okomona monogramme esika okitela okomona Ecobank esekanga donc kitela wana
kota mwanzela badalete eza wana okomona banderole na biso esika ezali. Donc voilà ndenge biso adresse na biso ndenge ezali. Outi aussi mawata kita na Sokaf zonga mwa moke na sima okomona monogramme esika ezali na Canal Plus kota na nzela wana ni esika tozali. Voilà, merci to zwa témoignage ya Soka pona pourquoi lelo to zwa témoignage et puis to zonga bongo to suki sa stop maladie. Bon, oyo deuxième fois ngana zoya ka awa. Na kamba le liboso ngamoko nani na udaki malade. Na yawa ba recevoir nga na sali ba futur examen 2000 kala kutaki affiche. Na sali ba examen tout à Pamba. Après docteur a l'exinga na scanner. Ba moninga ba maladie na pesa qui avance. Premier jour na pesa 5000. Na pesa 5000, ba pesa kisi. Na yesu na pesa 10000. Ba pesa suffisi. Après, on a déclaré na douleur moko na mokongo. Awa, ya ko sala na pasi. Alina na logadok amwa na bazana ba douleur. Donc katakinga, depuis katanga na lingamo na benga même émission. Une émission na BBFM le lendemain wana. Na bengi na adok pour moi. Nazo témoigner pour na ndengo katakinga vraiment isimbaki. Et la kisi vraiment stop. Maintenant les loso na zongi shingati, na zongi bona mère. Mère malade na mimia on va saler bas examen na ojo pe ko pesa avance ici vraiment ils aussi moto azana posa bika fois ya kana stop maladie non ba oyo bande bona ba militaire ba tikali bon na zo demander na ba militaire surtout na l'armée ya ba mouvement nzoto so yo si mate fois ya stop maladie ya kana chechawa na monogramme so que yo contrôler ba ko ti kuna vraiment ba kusunga yo ba kutwa solution pour na olympique vraiment ça. Mena pena yo za kambira. Ngala zambira. Nana BAP. Okay, kombo nayo. Ngambo anu. Okay, urobia fanda kwa wapi? Nafana la Poudrière. Okay, merci. Voilà, kombo nangai Ngambu Arnaud, docteur toujours tozonga nayo parce que yo tozalaka toujours en face à bango, ba kouti 2000 francs et allez lundi vendredi et ba koti ba kwe la balance, après balance ba leki na scanner na mona malade ni surtout, yo mutoko expliquer biso ndenge likaka. Bon, na banzi te bayoki ndeko na biso ndenga oti kulobana. Ele mususu tuzai kusala emiswa wa benga ki asala ki intervention na benga ki makanisi na banzi te alubaki mukorowana. Ndenge na lubaki peruso kata kikilio yakite sote donc azonga ki azoi mwa lususu kili na ye lususu pe na lelo ayena mama na ye pe na ye azwa teretema par rapport nenga yoka ki na nenga amona ki moko ndenge pe na ye ameme mama na ye peruso alobi donc azoi bisana ba mbira nyoso ba soda nyoso baya bazwa teretema poti basala musala ya leta malamu donc na banzi eringi kulakisa bongo musale pa na biso kisalu ezotambula nango kitokosi oza na tembete yaka santé zalaka na plite nde tulobaka chaque jour koma yo moko kaka tukuyokana okende poto te okende wapi sidi yango poto yango biloko nyose ezali ya minde tuzosali nango oyo eleki kaka nde kuloba biso tuzopesa ba compliment tuzopesa nde bakisi oyo biso ya mboka na biso banjete wana zamba nde tuzopesa bino pe tuko expliquer bino. Oh, kisi ezala kana dozi te kisi ezala na dozi. Biso katangu tuyebisiyo zwa kakuyere wana kusala boy. Zwa demi-vere. Wana ndekili na biso tuzo dezan tuzo kuyeba. Oya mukolo ya kuzala boy. Ya mwana mkeza pena pwana yotu kustala tu makamuna tupesi wa kisi wantu kulekisa dozi te. Yanguna lubi wandeko nange mupesa confiance na sosito panadi. Bisikanyo sezali. Mukuzwa libiki nzamba kupambula bino. Biso tubiki sakate nzambe na zo biki sabino. Pulukwa na zolo babongo nzame na pesa biso bwanya kuyokola njete songole sala kabo tupesiyo na mama leo tukamati ozana yango ozana azime peme zokata na katana mungongo pasi loketo wana mataka ngomba te donc koma bisika tuzalikaka pema masepera asombera susu alambira susu sans problème ba mikonge kufa bato mingi etala kaka ndako zo kumona ile mususu ndako na bino muswana ka ere nyoso kimyezala kate tusa pona nini lukaya leko wana yake paya ya sososo stop maladi baye banini o izo pesa biso chaque jour kuswanaka kimyezate donc kanda mama komi kanda problème zarango oyo kasonite yake pana biso makambe bunga libale bunga donc mama sepera opesa makambo nyoso ndenge zalaka eza droit na ye
okoloba tout ça nalembi na ngai tout ça te oyo kasoni tende ko na ngai koma bisika tuzali tukusunga yo samedi dimanche ndenge muzako yaka mingi olo mukina tongo ozwa zeto na yali bosoti atatu koma ata na 50 toko mbie tukusisa bino sans problème tukubenga na bino te tulembite tukusita sabino sikwe senge moye avwa tobane na bino tusiti pe na biso tuzwa mwaka kupema tuzabatu tuzanyamate kufanda ka chaque jour pozo fana na kiti wana tie mungongo na biso atatu zaba docteur sikoyo sengeri wayava na biso tope mesanzoto sans problème. Boyaka avant Topé Misanzoto sans problème, il nous reste 5 minutes par Francis pour tous ceux qui savent et puis tous on a docteur. Merci beaucoup pour tous ceux qui savent. Nous allons susu na ko bakisa pot tango moi na chasseur azos tuna biso ba mituna na allons susu net na oyo etali ba rhumatisme. Bozo mona biso aussi tozo le laba makolo ba heure news. Bozo mona depuis to kangama na ba chaussures, to kangama na ba sandales. Ponyeta même atama belé ya pamba ezali passe. Donc ozomona ozotamola na kati ya voiture climatisée malili. Okoma ndako bakaro karo bino o bozo fana na bandako bakaro boyebi longola li papa neta karo ezaka malili. Donc nous sommes aussi ezoko memela biso ba rhumatisme na nzoto. Mais docteur Bokolo, tu connais comme lundi ou bien mardi prochain, docteur a développé bino aussi, nous sommes autobengi, ba maladie ma bakolo pour au lieu de sukakaka da ba malade au Italie, ba mabumu pasi au bakolopathie, mais docteur à partir de la semaine parce que ça n'a pas tout belé babelara. À partir de la semaine prochaine, docteur a développé bino moko na moko ya ba malade oyo biso tozoko bela. Donc pour tous ceux qui sont négociés au Tiko Lobana, au Djongelaka, au Pesabino, bah adresse d'abisso, tozali na arrêt sokaf, na soki outi fontete, kita na arrêt sokaf, ce qui au 4 mois mokenzela ozo matambota, pour parce que patomazo lobani ni bazo kita na sewana. Donc après ce que lingo ke ni komapon ya mbota, kita wana ni isika babenga ka arrêt sokaf. Tala na ngambo oyo ya loboko ya mwasi esika okiteli okomona Canal Plus na Monogram kota na mwanzela ya moke oyo eza wana batie badalet na balabala ka ya sima wana okomona banderole na biso ndenge ezali attaché wana tozali na 22 ya rue ya Reine Ngalifo ba contact na biso tozali na 05 518 08 54 06 673 24 09. WhatsApp Nabiso, tous allez na plus 243 81 038 54 76. Brazzaville, ba contact Nabiso, tous allez na 05 588 67 42. Boyaka et panabiso bokata ba traitement te ninge kato lo bakami koloto ce qui okati traitement o lingi o lo banet moto azakolia asokoli na yema bokote akeko tambola tango ko pesa mbote pa ya moto akoma se rendre compte que asokola ki mabokote donc bosi sakaba traitement pour bosi saba malade na bino. Merci beaucoup. Alors docteur tosukisa bon tuzosukisa nenge papa uti kuloba okatakilite tango tupesi kisi oyo tupesi vendredi yaka vendredi susu wana o kontine kili nayo kaka okata kili te potango zo kata kili yondo kubimana akisi na bange salakate tusa yaka osilisa kili osilisa musolo ya bato to uzana ndambo pesa tu kontine kili nayo santeza la malamu yangone nazo bisa bande kona ngai na pesi mbote mingi bangonyo ndibiso na ngongalero sekretari na biso abibe mbote mingi na shiri na ngai na ba maladi na mbote nyonso mbote mingi yo bandina no yakoba usali examen za kubika yaka bana yo kamala mote pesa sango ya kidogo mstusu na bango na bango baya basa examen na mwandambo na poshi usali examen malamoko kuzala malamu yote mwanyelo kola baninga. Merci beaucoup Yaka Bisika Tozali vraiment association Stop Maladie toujours représenté par Monsieur Francis et Papa Francis lui-même le seul le docteur Alexis Mustafa Magoula
Monsieur l'ambassadeur de la paix, Monsieur l'ambassadeur de la paix, tout ce qui est émission Pona et Lelo, et retrouver Bissot, mardi, par le Bélamon, Yamakolo, Mathis, soyez connectés sur la 106.0. Moi, la chasseur, moi, la Makanga, tout ce qui est émission. Bonjour.